Kinshasa balobi mboka ya Nzambe, Kinshasa balobi mboka Laka, mboka ya bénédiction. Botala mvula oyo ebetaki mokolo ya mercredi, botala ndenge esali ba dégâts. Lupango oyo bozomona lupango oyo mire ndenge bukani, botala ndenge porte ekomi, bino moko botala na kati ndenge mai ekoteli bato ya kosakana te. Yango tozotuna oyo ekomi ebale ya nini niveau mai ekoteli bato. Bato kutu bakimi basundoli ndako balobi mbadi to awa kufa pamba awa bino mo bozomona porte ndenge ezosute ba fenêtre nyonso elimwe mai ekoti niveau ya salite ekoti na lupango bato basundoli ndako bakimi pasi eleki boye bakofanda ndenge nini bino mo bozomona lupango ndenge ekomi mai oyo ekosila mokolo nini ata bapepi yango ata babengi mutuka bloko ese ekosilisa yango mbadi botala bino moko mai dimension ndenge ekomi mystique awa kutu nzela kutu ya koleka eza te bino bozomona nzela ekomi potopoto moyen kutu ya koleka ezali te place ya kotia lokolo ezali te pardon RDC to trouver solution mai oyo bozomona kalamu oyo yango nde ebotaka fleuve parce que mai oyo bozomona oyo kalamu oyo eza nango mukie parce que bakira yango te soki kaka mbula ebeti ebimi libanda ekotele bandako bino bozomona kalamu oyo bozomona mukie mais soki mvula ebeti dimension ndenge ekomaka mbadi pardon talaka ndenge ezali ekaboli koto na koto oyo nyonso bozomona na ezalaki kalamu mais ekoma nango terrasse na mopanzi kuna bozomona bandako ya bato basundola bakima parce que kovanda boye na bamvula soki ebeti soki mai etondi moyen ya kovanda ezali te donc pasi ndako bozomona wana eza pemeni ya kalamu donc eza pemeni ya kalamu donc bato bomona bato na bazopepane mai parce que pesa kokende eza te ndako tashi bozomona na eza pemeni ya mai lobi to plus tard soki mai ekoti elie tantôt ewi kokweya donc botovaka déjà solution gouvernement avant bato bakufa boto solution bozomona avenir oyo eza avenir oyo bato babandaki kovanda mais suite ya mai bato bakima tala kutu mama na kutu moya koleka eza te tala ndenge mire ekomi botala bandako ya bato basundola bakima bokovanda boye nini tala dimension botala niveau ya bamai ndenge ekotela bato na bandako ekoma abandone batika bato bakima ya boye bovanda ndenge nini ata bino moko bato basundola bandako ya kitoko bandako ezali kitoko tala ndenge bandako ekomi bamire gate banzela ebebi moyen kuta koleka eza te parce que pasi yango tokosenga na gouvernement botala station oyo na commune alimete na première bino mo bozomona bandako bozomona wana bato bakima basundola bandako bilamba oyo ezaka ya bato ya mawa azangi mpasi avanda aye kovanda asoki bilamba atandi mais soki mvula ebeti mpasi kovanda ezali te yango tosenga na gouvernement botala likambo oyo eza na commune ya limete na première quand on atra pasi botala dimension botala niveau ya bandako ndenge ekomi pardon tosengi kaka na gouvernement bokota makambo oyo pasi eleki bino moko bozomona bandako ozomona wana bato basundola oyo ezalaka veni moko ya kitoko bato banaye kovanda bato babeta babale na balabala donc bakimaka mpo na mvula bana na kutu batelemi baoti classe fali bazonga ndako mais pesa koleka eza te bamati na bango kutu mire balobi toleka nzela nini niveau bakete ebeba moyen te tala ndako oyo ezalaka ndako moko ya kitoko mais eboti nango bafleur eboti nango matiti na kati parce que pesa koleka eza te mwana classe wana kiti na ye alobi sho eza te nakende kaka malema l'essentiel akoma ndako bino mo bozomona ndako tala ndako ndenge ekomi bato bakima basundola ebota kutu matiti donc moyen ya kovanda eza te pasi na Congo pasi soki mvula ebeti na Congo en tout cas Congo ezalaka pasi soki kaka mbula ebeti na Congo en tout cas bato bazalaka lève te mbula oyo ebetaki ya mercredi ebandaki depuis 17h ti 20h mvula ebeti bato badindi bato baleli donc mawa mingi yango tozosenga na gouvernement botala likambo oyo bomeka kokire bakalamu parce que soki botiki boye pasi eza makasi talaka bato basundoli bandako bakelefuta bandako parce que pasi eleki yango tosengi na gouvernement bokota likambo oyo parce que soki mvula ebeti bakongolais bazalaka lève te
balelaka balobi tosuka nde nini mbula ebandi omona pongi esili surtout bambula butu wana ntango eyaka esukela bango mabe yango tosengi na bakonzi botala citation oyo parce que mabe ekota ndako bozomona ndako oyo ezalaki nango mokie mais ntango mbula ezobeta balobi te tomeka komata yango likolo bamatisi likolo boye mawa mingi nde bozomona wana donc basali mo escalier na bango ya mabaya wana donc mpasi ezali